communauté na biso ba souffrande trop na vérité so lingolo ba vérité comme choquer batu non nga muto ko balola na vérité te so eza bongo na loba ya bongo baré na lelo batu pe ba zu ba goût ba ke de ba betango c'est fallait risquer pour batu pe ba ya c'est pareil pesta des martyrs. Il y a une grande différence par rapport à Paris La Défense et à Fali qui avait commencé avec une configuration de 15 000 à ceux qui n'a 25 000, mais Ferregola a eu 40 000 dans 3 jours à Tekaki 25 000. Moni et Belé Bazosala Baolinga ko se prétendre n'être un donneur de leçons. Mais on va y payer le rôti. Jusque là, au monde a offert ma émission Belé Baolo Bapé. Mais aïe le côté, tu parles du rien, tu comprends rien, tu maîtrises rien, mais au lingo bimane to ne mutu na yebo loba. Et puis dans bazo même communauté na biso na ba rebelle. Le monde évolue à makamunyo so comme Google, Chombo, internet est vendu wana. Li soloté. Ko ya bete la biso masolo lo kutate. To sali combien de temps musique beta marana pototé. Sans que tu défies battu. Non, combat ya bandeko o bando sala combat na bango ba combattant, on doit respecter moi. Mais biso to landeli ka ba normo esenga ke mutu so esenga il faut beta. Pour to ezamboka loi. To beta ba stade na biso et to beti ba salle na biso. Et là ka kitoko. So ki be batu ba beta na sima na biso. Et pour na ngana o moneza di nouveauté. Biso pour na biso sto le ka ki to tiki trace. Yoso mona le king makati musique ndeni ndeni no embela mino badze moma bofande yoso mona le king salam ils appellent un artiste ba sala base belé on ndeni bolingo lo bati non mais il faut le king za moninga batute na musique vena biso pepe kale akufa na âge de 50 ans ba 48 à 49 ans mais il était qui à la légende et bon si ko fali poupa Ajo Azana Rolelo, il n'est pas au terme demi-siècle. Mais il est dans le bino non sur la Fali, non sur non Fali. Moi je parle de Fali. Non mon petit exemple. Il y a un lobby quand on a malobana yo. Il y a un moninga peine à Tunis. Idée na yo au Coco Tiangate. Madilu Bazanani au Coco Tiangate. Tikangana si même akamuna ngane na olo. Luambo makia diazanani. Ba prêtre na ndule. Ba faire on appelle baba légende. OK. Mais ngas ko na zolo ba Fali poupa aza légende. Les gens ont essayé d'en dire, on a battu. Soit à checker un zémo boy, à checker micro, bat boyema. Toleki Atlanta et c'est la biso na États-Unis kuna, ba date belé to ki no beta na France wana to wana ba date belé na Canada, to na ba date to beti to silisi et puis to croiser les bras té, talasco bien na biso. So to sisi ba sala wana nyonso. Ba graba sala mnene ba ndula danger to beta France, Canada. États-Unis, allez toquer chuter sur en Afrique. Mais toi t'as tout gâché. Je te donnerai ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Moni Sigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci de nous rejoindre sur Africa Elengi Télévision. Bonjour, bonsoir à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravis, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà. Na bateau tout va repartager. Puis na bateau il va commenter surtout vidéo na biso mon kolalelo. Je pense que au sala biso énormément bien. Merci surtout na équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Un grand merci aussi à notre invité d'aujourd'hui. Merci surtout pour la disponibilité à Zaranango envers Bisso, pour nous servir aussi, mourir à la bonne musique, bateau, c'est Pelarana Moussalao, tout ça là comme il faut. Il s'appelle Emmanuel Macron, l'homme des arénas. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Un grand merci aussi à bateau, soutenir Bisso de près de loin. Merci déjà à un restaurant Yolo Ezo Nadala chez Maréchal et Souvé et Yessa Balobi Kuna Tolia bio comme il faut dans restaurant Yolo Ezo. Merci aussi na Karine Bionsaka cosmétique. Karine Bionsaka cosmétique Balobi déjà na Kinshasa. La ouverture au salama Balobi bateau tout balinga basola parfois qui to komone na fane Emmanuel Macron na royoka nchunga pena ya mputu turozwango sikoyo pa Karine Bionsaka cosmétique ezo mibongo na commune ya Kalamu na quartier Matonge avenue Osho numéro 23B Rosala vraiment Mobimbo Rosala PDCité. Merci aussi à mon vieux d'Écosse Moukoko et puis aussi na Jean-Luc Moukoko un peu simon bambote place par Rolanda Bisso sans oublier na Drey Mabaya. Un bon tonton à Solara, très bien. Merci aussi à Rodi Dindi, swag non-stop, Rodi Dindi na François. Merci à Zaina, moi envoie ma triple option. Et puis aussi na Dada Ulungu, na Suisse pour la Benaraï Maman Sociale. Merci à chanter ça derrière la caméra. Soit Rosa même moral nanga à fond la biso Rosala. Vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Emmanuel Macron. Bonjour Kerit, l'homme des arénas. Ouais, toujours. Donc on a profité de l'occasion d'appelle sa beauté. Na bateau nyonso balandaka émission na biso Africa Elengi TV. Donc Emmanuel Macron a bino yeyo. Ngana Kerit comme des palais. Donc et ça la rappelle bien. Les carapos a toujours na information, boye bandeni ba évolution zokenda. Donc je suis tombé na soir, bonsoir, na journée bonjour. Emmanuel Macron a bino yeyo quoi. Ah bon. Voilà Emmanuel Macron, je pense que Nisha Bobena la surnaturelle à Otalayo aza parmi bateau c'est la rappel na Moussalo Salara. Merci Nisha Bobena. Na Nisha Bobena la surnaturelle. Elle est belle. Non, il y a ce qu'on a Kinshasa. Nisha Bobena la surnaturelle. Elle est belle, elle est jolie, elle a aussi l'argent. Merci pour tout. Oui. Kotambondo Bombi. Emmanuel Macron. Voilà, il y a Solara bien. Et puis aussi, tout le temps, à la poste sur le Sakar. C'est un golden service lavage auto. Oh, ils ont mis bon la sayo. On a venu Kassavubu golden service lavage auto. Je pense que on a mis Makara Emmanuel Macron et ce qu'on a nous. Il y a Ophélie. Golden service lavage auto. Voilà, merci beaucoup Emmanuel Macron. Sinon, santé ça va? Ouais, ça va. Quand les bateaux mon abisso, nous avons battu là. Donc tous en forme, tout va bien. Ah bon. Mais puis les lots, on a toutes nos questions. Vous travaillerez comment pour que tout le temps, au salaire comment pour que tout le temps vous gardez toujours que travailler en cheval. Je pense que vous accompagner Pérenelo quoi na Rotana. À part ça, vous avez un concert privé. Donc vous travaillez tout
comment gérera souffler ou gérer Maramutu pour que vous êtes toujours actif? Et ça va comme discipline, na conscience. Oui, bah on a au sala, et on dit ça là que l'élo. Moi sans frère ils ont beaucoup là-bas petit, famille, et puis au foot à palais. Na entourage quand des aba master bozo kabula moi moyen lo wa muke faut chaka conscience na yo za na ba discipline na yo oui ba moment oyo na ko ki staff te moment oyo faut nous concentrer pour na boulot parce que ya onde et ça là qui naza la place na sali donc maramuku tu ya robeta ke bobeta ki après bolongwe bo beta koto wa bubilo na biso to mesana on to mesana on zo to na bino wana bu de lo wana tika so na ina bima na bosse de montre. Ah, na bossé les bracelets. Ah, na bossé les nets. Donc, biloko est automatique. Donc, tout ça permet na moto azada na une longueur d'avance et puis à une expérience il y a makamboana. Donc, pour nanga et ça soit le rapacité et ça rend automatique so babika so to si ça to longwa to kebona bien obilo to kutana na wote obilo na so motata. Ah bon, sinon na monaki binope na concert ya René Lokwa oyo boaki ko accompagner aussi na concert VIP na Rotana René Lokwa habité concert on est comment yo muto zaki kuna megana o expliquer biso pesa biso basango ya concert ya René Lokwa automona pe présence ya Fali Poupa na concert ya René Lokwa. Non, le concert, il est bien. Il est bien. Quand tu as la musique à Mbonda, mais il y a une ville. Et tu peux toi d'entrer et tu sold out. Donc, vous avez des sold out. Oh, mais ça fait si tu es bateau, on a pas mon agite. On va d'un côté, nini. Table tout. Bateau tout, il y a un concert, il y a un artiste. Bango pe wana bayaki. Si vous bayaki, bango ba composer musique ma folklore est tondisi ko ebeti ko sold out. Donc pour nanga il est bien batutu ba ki ba sepeli et puis les King pétant que yebi garrett aigle alors non faut na faroter na encourager donc on a comme téléspectateur oui avant disi ko yepa otala bien nga pétant on a na scène za rande ba bi fallait avoir sentiment non yelo wa sentiment précisément akacha sentiment soit sepeli na o l'action na sepeli non soit pas sepeli noté tala mongo ana mongo OK donc non ba mongo ba hypocrite azara na direct maman ya oloba donc azara te que ba les à côté ba no bata maneto ndela lubate na sepeli no ka metant OK ya pas comme na linga qui était à l'action on maté on a severa noté OK donc concert à président René Lokwa Soso il est bien biso peto aki wana tant aussi to uti concert na biso privé to kati mbala moko to koti ba carte to koti pe to monument que concert ça va nakutena liseke kwata maja liseke kwata maja yo na oluke mabe nazo rarara nazo karara liseke kwata maja donc na episotika na ekuta na susu na honorable bienvenue nzaloka OK et na moni susu kulutu na ngai maître Moïse Mopata l'humanitaire natala boy ya Willy Moucheni ya Willy Moucheni les sels et l'unique donc mais c'est no akatanate ezaki bien na moni PV nanga Patrick Bakalos Soule Kauka Zalaki et les King Kutolo bate ye moi Zalaki champion na biso Martin Bakole donc on a son Martin Bakole Zalaki wana bien na mère accompagné na mère donc il est bien et puis na sœur na biso sœur ya patron na les King sœur na biso Tina honorable Tina Poupa donc il est bien donc mon directeur dit badiata nana boduka ba tout bazalaki wana donc il est bien soirée mais il est bien ba ana mongo ba activement que bundele kolona yo OK bundela musique kolona o kisalo makambo tala lelo ba ana mongo frontière ezate na ba luba ba obina ye ale fula banda musique banda banda musique banda batu basala asali vocal a siffler tout monde muta yemba che kokoriko toyoka mais fula mu pepe na katima opemiko le King a musique oh le bien mon président René le bit non banda musique mais na mona muta fula musique te musique le King te ya mo lo ba to sakana ba
kosaka na bango ngo pe na luka ba ezaka dit à quoi kosaka tozo saka na ba o bazo revenir na musique. OK. Tant bon ba traîner na polémique bazo tinda ba Jean ya ba ofinga bata ba Jean ba mafinga biloba loba biso suko ke ne boss ça va to pesa ba no leçon DC7 bimi DC7 fit le king na président René et pesi makam et pourtant l'album est bimakia. Oui. Entre temps formule 7 azana kati terrain batika li kolongo la formule 7 ti lelo levir ezofimba bakisi li sous dessin 7. Ben oui parce que bazo bakisa passe li golo passe musique comme obisko bato bazara o batinda ba finga o ba traîner na polémique bota mame musique wa komi ampan et komi panto derrière tengami donc ba linga ba fallait ça la ndeni a contourner ba ona sima mukongo. Ay boko yeba jina ngati aigle ba aigle ndeni ape maza bon ndeka mahela kenda ape malwa. Mais namoni batumsu ba osala ba comparaison il y a Rotana il y a René Lokwa na ba concert musu eleka na Rotana lelo to mususu bon tout chauka le rose artiste monsieur je pense que tala rappel bandeko mususu s'il faut to mususu kocha ba concert ya bandeko musu na Rotana lelo lo banini René Lokwa za pe na ba artiste o ba beta na Rotana o kiso ba tcha na comparaison concert ya René eleki ya bandeko mususu. Mais il y a pas match. Comment quand on a une histoire, tu as une histoire, tu as bêti Rotana, sold out. Oh bah tu me suis pas salapé. Eh ben oui. Où tu es placé? Eh, Azana Eglet. Azana déjà une histoire, continue page histoire. Na bêta Rotana plein. Et bon, je vois date monsieur, est-ce que tu as que bêta? Oh bah ça le batouatier ma quel je crois que bêta. Oh, tu vois ça biso. Et puis on dévoiler le roman. Na pesi que introduction. Avant goût. René Lokwa. A kokende ko beta basalo batouatier ma quel. Basal multi. Tozawa. Azana aigle ndeka maeli. So azo pousse azana mutu basala ne featuring. Soit le big boss ça va non pousse au faux à la bourse à Osalam. Yango ezo sala pas président René bien sûr le président René il est reconnaissant. OK. Ba dire na TV toujours na langage bien. Azo sa ba émission na ba émission ba chaîne belle adoleka. Il parle toujours de bien de Fali. OK, tellement ba forcer lobaka bongo te yemo kwa otala nazala ina ngaya meta place na komi. Donc ana mongo alingati ka musique na biso kweyati. Le gros la vena ma belle lisa bundela yango ba vena biso belle ba ana mongo ba bundela ndulo yo. Le king patala o ma ngaiti kolonanga. Photo bundela ngweza la toujours. Le comme international. Le comme international et puis à Lobakango. Le king à Lobakango les jours to tourner clip ya Nzembo ya 207 avant que no beta ba concert to beta ya ba Portugal, Italie, ba Bordeaux, Lyon, Italie et Liège. À Lobakango déjà. So tali parti moto tourner tout ça na kota banda ko mo ba ya ba genre net village. On a limité. OK, ouais. Tu vois, Chamiwana, après clip, le King, après tournage, le King a lobby. Je suis sûr et certain que bon dimelanga, Nzembo to salinayo et Poussio et que on a le limité. Nano koute bimita bi yebango ke et ça la succès. Bino bato bozana président René. Bozalaka nena ngele succès mbema bino na mbuyemati. OK. Et yango lelo ngaza kaswazo lo balikamu président lo balikamu na dutana monte. Amta détermination mo ya au niveau. Soit lo bige oh non ça les Simba et au Simba. Après batu ba bando ya oloba makamu na bango ba mesa na oloba. Bilei na bango ba raka pona o détruire ko boycotter. Mais ta bo boycotter bino sko bosani. Place ndesco tongato yeba bozo boycotter mais vous maintenant bozo sala nini
Mais ils ont un concert Bobetaki, ils ont un parti ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Au fali pour pas Imora Oloba Kabasele Koyana Mai. Parce que ngala toyebi comment Kabasele Zinana ebale Bilima Mai ba pa. Ngala toyebi lelo nani oba renommé Kabasele même moi na mukena nda kwa yebi lelo qui est Kabasele koyoka président Fali Poupa Yemoro lisusu Kabasele Koyana Mai. Nani yo yebi oyekili sola Kabasele était nga nazolinga nde nayeba après ce qu'on a loba Kabasele elingo lobani. Ah bon. Bon, mais quand on va expliquer biso Kabasele elingo lobani ne plus et utaki pa na yo yo bimisa idée na yo après nga na limbola ngo pe bato baotala biso ba comprendre que oh pour cri oyo eza cri oyo ezo choquer bandeko mususu en fait. Neti banane aujourd'hui s'il faut dans la claire les loba retraités fait rigoler des Kabasele. Il faut dans la claire na loba oyo to yo kapete komona. Kabasele eza clavériste ya président René Soso. Jomo Pembe boy. Au moins na 207. Ba beti 3 clavéristes. Mutuna muta beti partition na ye. Alex Chou apesi partition na ye. Rigen Sente apesi partition na ye. Rigen eza forêt de ferro de dorero. Kabasele ye côté moto ganga hey pa hey fa garçon noko zomona wa boga wana Pembe ana ba locks boy. OK. Yewana ne ça pour na oseka mutu yewana nde Kabasele yende Kabasele président René lobike oh clavériste na ngape abeti façon pe na refulela e yango yo abwaki Kabasele ale para mai zinana ebale wana mama bilima ba mera ba pa ba kwa yo siko yebsangai ah mais oh batu bazoloba comme roi ya mokeri s'il faut la claire lelo na loba na yo Kerit batu tozalaka mal compris makambo ebele o ezala ya Fali abimisi alobi ebotaka polémique tomi tuna ba question ezala problème ya nini. Un artiste il faut créer idéologie. Neti ozugo ya Kabasele ya kutu pas même idéologie. Comment neza Kabasele azape mbimba akufite aza clavier ça bête à clavier pas présent René ezaki pona oseka tout son na kobenga ye après mission na bisie nani faut passer mission na Kerit non to sala na mission mo tout ya bête Kabasele à la télévision na yo mo oyebi no vérité non te mala ngoloba par rapport ya autour mona na ba réseau kolanda ba tuté batu bazana ba ba loba na bango ba warrior ba osala challenge na bango et surtout tant Fali pour pas imora lobiso Kabasele kasi kwa boka epeka na eso bige président René boka Kabasele kwa na mai le king pa eso Kabasele donc mais alobara kwa na mai non et comme ils sont lengi lisusu le king a tellement oh oui René nda boka ma Kabasele kwa na mai pesa lengia yango e pa bibo nga parce qu'on a concert na zuka comme président René Zate nga ce qu'on sala tout côté président René na côté na mon intervenant qui allez Kabasele kwa na mai et déranger bato en quoi sans que tu calculer que tu otinde la bato non papa mutuna muta sala musique na ya servi ba fan na ndenge na yi très bien. On n'a pas besoin de polémique. Fali pour pas 30 ans en haut. Tout le côté on a pas futilité. Parce que surtout côté on a pas futilité père nanga. Kerit, to kiti mato se rabaisser à haut niveau on dit maté. La comparaison n'est pas raison. Très bien. Mutuna mutana niveau ne yazo servi ba fan nae. Fali pour pas na muto te ba roche pied d'égalité. Azara na mutute. Fali pour penser à la musique na ye moko au kenenza na ye au tonga makambo na yazo sala kama makambo ba vie batika ye pas zo ya bakisi ya ye misali pe Fali teke azala inaperçu yango zo sala bato nde balukaka batia comparaison les king na o artiste songolo o artiste te adversaire a Fali na Congo azate tozalaka na yete na loba non combien de fois tozalaka na mutute o le king ala la ratebo inga adversaire na ngezaka azate le king alo jamais bossa na bana le oti lobby le king avant ni maboy nena be le king et puis moi na banda lungwa
pour arrogance na ki teti makamututu eza biso na bandala. OK. Mais lelo ba makamunde komela tala biti. Ngana ça dema mnanga batunde pour ba bunda na bafle. OK. Bafle na ba contrat na makambo belé. Combien des artistes congolais à bazar au balinga ba boy côté les king. Oh. Yebisanga sikoyo. Pour lelo bazo ba audace peut pas que nous tchaba date ba beta. Mais parce que fallait pour pas oser. A oser à brunder litoyo. Mais bah, malgré bah, fort tourner sur les kings au sala, mais il y a des gens bazo ya autant mutumo ba roloba te pas comme loba. Dans ces cas, Kara kakipanka kokolo ezagi na vert. Parce que to commune sont en rouge. Oh, on a des commis terrain ma bé. Sont na ma bé. Finga ngai, finga patron nga. À nos 15 jours, tu répondre bien. Non wifi. Voilà où de l'égina non wifi. Ah bon. Et on a cabassé Zina na Mali. Voilà, je pense que Fally Ipupa tourner européen, tourner américain aussi pour une évolution surtout côté billetterie dans des continents. Et qui est bien, ils ont bien, biso maramna biso qui est bien. Et puis biso les arabes. Et mon anamuki, mutakoti na ba Google, mutakoti na ba internet ba connexion. Koti abanu ofuye mamoni. Ah, fallait obeta na salbo. Pa makamunyo so dossier à salone bimi. Ba on l'examen koto déjà sombami, koto tekami déjà, koto tekami. Oh seconde batu mususu yo mon anate. Batu mususu évolution et avant ta billetterie zo mon anate. Papa, bako c'est la mukolo makambute. OK. Tout ça c'est là. Chacun portera sa propre charge. Les kings Fally Ipupa, c'est les guides. Et puis c'est les légendes. Il y a beaucoup. Aza légende la musique à quoi? Azami, pas la légende, il faut ça la nene. Miracle nene. Bah expliquer ngana. Tout n'angati. Les gens n'ont fait ça nene. Venez à Pépé Kalé à Koufa na âge de 50 ans, bah 48 à 49 ans. Mais il était qui? Aza légende. Et pour ce qu'on Fally Ipupa. Azo azana ngolelo il est pas autant de demi-siècle karate mais il est na lobino non sur la Fally non sur non Fally moi je parle de Fally non mon petit exemple ngai na lobi kokota na maloba na yo te pesa ya moninga pe na tuni so ide na yo okokota ngati madilu bazana yo okokota ngati tika ngana sime makamuna ngande na olo lombo makia dia zanani ba prêtre na ndule ba faire na pe ba légende. OK nanga ce qu'on a zolo ba Fally Ipupa aza légende. Oh, les gens n'ont pas ngandeni. Ana batibit. So a cheka nzembo boya che micro bat ba yemba. Oh batu mususu bana pasi nango. OK. Yango ce que botisa ba mité mamabe. Pour Fally. toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout caché. Je te donnerai ma vie pour te voir mon bébé. À moi la vie moi dire reviens mon bébé. Reviens. Ache micro. Batu bazo yemba. Elle aura Michael Jackson. Michael Jackson a zagi instrumental à Pamba. Batumbamo. Aïe les titres ensemble. Bah besoin piquer ba crise. Kasi yango pe biso sala makati. Yeso mona le king makati musique ndeni. Ndeni no embela mino ba nzembo mabufande. Yeso mona le king asala. Ils appellent un artiste au sala bazebele. Ndeni bolingo lo bate. Non, mais il faut les kings azamuninga batute na musique. Il faut beaucoup de respect na Fally. Fallait ça respect ba nena ya kuta bango respecter bango tilelo. Mais tolo ba dilelo, c'est Fally. O macho kiti ato betani mutu après na suka de zo kabase le nanje na balé. Mais le temps où tu la place au Fally Ipupa à hauteur oleka na biki Paris la Défense Arena ils a plus grand ils a sala munene na Europe il y a plus de 40 000 places. Oyo je pense que ils en a sommet tout là-bas na ba salle fermée. Lelo banzelo Fally l'équipe bandeko mususu pe baroya ton sous-soupé ba pousse en apembe place Fally azalelo et au salon neni comme on a et ça a plaisir guide à Fongoli Nzela l'homme des risques pour na biso d'être tourna page et ils ont sikata et ça des nouveautés l'homme qui a découvrir la mouchira barena c'est Fally. Ah bon. Oh
il faut qu'on le dise. Ça semble être des. Non, tout ne va pas mis la biso sans polémique. Pour côté la biso polémique est ratée. Communauté na biso va souffrir trop na vérité. So lingolo ba vérité comme choqué batu. Non. Nga mutoko balola na vérité te. So eza bongo na loba ya bongo. Baré na o lelo batu pe ba zu ba goût ba ke de ba betango. C'est fallait à risquer pour batu pe ba ya. C'est pareil pesta des martyrs. Ba vie ba betango tant le king yé pas zo betana ba groupe. Maintenant à long ayo sala sko carrière bandi carrière en 2006 style l'autre en 2024 en succès toujours à se décider maintenant c'est le moment je dois jouer au stade des martyrs to beta stade des martyrs na génération les king o batu bayara na ba jemo bro le kuta pa ba sala wana batu ba lekara ba tchok makele mani bisa peto beta stade des martyrs mais il fallait qui a osé, a risqué. C'était qui? C'était Fally. Oh, vous Hollanda kaït. Ce que toi Hollanda pour ni boboya. Ah, t'es bakos arrêté. Vérité ba bomba on jamais na ça mais ça. Et puis marqué toujours. Puis sommes tout au bandi ambassadeur des martyrs. Nathan les king. Après les king na message au yaza on a bolinga pe batu. Atiki message à kitoko. Ngai na beti. Mais ba master, ba petit, ba génération, ba petit, on peut ba bêta, ba retourner stade des martyrs. Yango nezo bêta mat. Ba ne rebelle pe ba bêti après Fally. Et les lo ba tu bazo bêta siko en France. C'est qui a osé, qui a risqué? C'est Fally. To sali combien de temps musique bêta marana pototé. Sans que tu défies bateau. Non, combat ya bandeko o bando sala combat na bango ba combattant, on doit respecter ngo. Mais biso to landeli ka ba normo esenga ke mutu so esenga fa beta, il faut beta. Pour to ezamboka loi. To beta ba stade na biso et to beti ba salle na biso eleka kitoko. So ki be ba to be beta na sima na biso. Et pour na ngana o moneza di nouveauté. Biso pona biso sto le kaki to tiki trace. Ah bon. Ba tu peux ba balandi. Monsieur là. Bien pona biso. Toi pe na kosa na ngote. Mais mokile zota la biso. Falinda fongola kinzela pour le musique ils ont à la poto. Au moni ba tu ba la biso. Ba sumi weti. Ba pe ba aveugle té. OK. Ba yebi mutuna na façon na ye o ye azozu la pe makambo a ça la analyse na ndenge na ye mais pour moi laisse-moi te dire que ba tout ba yebi ke pose makambo beta wana na poto ndenge ba tout leo ba ko mo so pe goût ya o beta ba ça c'était Fally il faut risquer et puis ba yebi pe lit ni na ndenge bunda mepe na nepe komi to beti pe et le lo ba to ba mo beta oui chez biso ya di nouveauté. Pour le king jamais mutaro ya beti na salo o yeno na beti te ya beta ki onsko ya Hollanda mais et ça bino ndende bande ko musupe bazo ya Hollanda place au bino boleka ça bien mais ba norme pe suko le problème c'est ça faut pas ko qui s'appelle ba norme alors Hollandesa mabete eza mabete ko qui s'appelle ba norme parce que yana batu balala na nzala Fally bazali artiste musicien congolais makasi OK le king is quoi arrive anga fona bunda na ba français ba américain la vision mutu auta la Congo te Congo to respectera bandeko po eza mabele mame communauté nanga fona respecter bango mais vision na ye pas pousser ngo musika tali o mais neni sona na mikili okota moi place murobo okama musique ka 2 minutes mais il y a un maman impact pas bana poto artiste on a pas té comme en France les king a vendu mais pourquoi pas nana ba capacité tout à côté na monde na bango wana musique wana ba beta ba français o ba benga ngo urbain mindele ya international les king a côté ngo tokoso mondande kendate pe tokoso susu bimi mususu susu bima bango moko kutu ba koloko ba mais Fally obi keke ba sigara ai mabe akumo yo dribble biso souci ko yekola musala azoki tana il faut apprendre akendaka courtoyer ba oh déjà ba kota na style wana asi ba ndenge nini ngapi non ngana kota ba lakisi te faut ça ngo pa format na ngweza la raboué et c'est ngabo ye moi qui a développé ngo tala lelo et belé bazo beta na poto ba na problème
Il y a batib na bango batu ba yemango pona nini ezara mingi communauté na biso mais so tali fali ba concert na ye yebisanga ma mundela za na kata salo ba ndebise yemba funzemba fali alors yebiso mais qu'est-ce que tu parles soit yebi yango to yebiso mais non arrête je connais pas ça mais so moni mundela zo mama amore mundele aubina na mwasi na ye c'est que kota oh papa fali papa tekami musika oh lelo siko bango ba ko comprendre on arrêta ba muninga zoloba era ngoyo ba frère to longwa na polémique to kota to kende to bosser to pousse cop na biso musika biso made in Congo made in communauté na biso polémique ni ça la musique à Congo si polémique on zo pesa ni pona mona otomona bandero na biso na moni Jazz Kavulo na Virginie Manganga o balobi ba warrior ba komi ba sindili ya ba Gaulois lelo pona Paris la Défense Arena na habité bino Paris la Défense Arena bobeta on la configuration nini en fait omani ebele bazo sala baolinga ko se prétendre neto ndé baba donneur de leçons mais ok ba bipe loroti jusque là au mona ba ofsama ba émission ebele ba loba pe mais ayebe le côté tu parles du rien tu comprends rien tu maîtrises rien mais olingo bimaneto ne mutu na yebe ko loba et puis donc bazo même communauté na biso na ba erreur rebelle le monde évolue à makamunyo ce comme mamba Google chombo internet est vendu wana les soloté koya betela biso masolo lokuta te ko sala biso ki fanatique donc Jazz na Virginie ba aussi la ki fanatique nga na calculer ku wana te nga na lo bela falite qu'est-ce que na ngeza fali nde na vandia na ko fula mu pepete ba côté ba pineto boki rien nga na fula mu pepe pas fali. Quand je me présente dans l'émission na yo je parle que de Fali et moi na lo bela ba tout net nani Fali a nyonso déjà pour nga ah bon Nzambe Fali ngai pour nga ça n'engage que moi et bah propos nanga ils ont tenir ganga nga na oya na émission te na lobela o artiste songolo nene de pour na ba respect pe ba fanatique na bango pour to kota na ba terrain ba polémique pamba te na pesa pe ba tout crédité na muto ko répondre yote aye pa vandiga na même kit o Emmanuel na ko non donc faut pas souffrir na rouge à katipa ka kokolo et ma be makasi et vomiti na rouge il y a faux et ça qui non vert to ça netu tout tempérisé ah c'est que tu es rouge et comme il faut mon terrain ma be terrain mo à craindre mais bino Paris la Défense bobeta en la configuration ni biso to beta yango eza 40 000 places mais biso ce que to beta batu baya wana bazala plus que 40 000 places 40 000 personnes ah bon ah oui hein totobola saluana bango mo bavanda bouye bako motala na bato batindaka bango ba yo boycotté Fali bango mo ba mikoti na réseau balobi mama na bimina na bimina réseau ozala wana o bimina réseau poani bino botinda batuti bo bana yo boycotté Fali Fali za muninga ya bato te ba yaka na ba wana ba ping pong na bango ba japamba pamba wana o biso to ko kifango te un vrai artiste un patron ou une entreprise na ye ou ça peut na ba musicien engagé il tindaka ba musicien ba rolobela plus makambo bosala botindaka ba na polémique de biso ba artiste musicien boto ko kota na ba polémique c'est pesa de meilleur na yo ngana yebo je suis fou de toi na komio loto na babutu na melaka masangate monimi ami suni na kaka love na yo romio yo maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekeye Pascal Chionka baluba basekiza bolingo bachalwa ya chibau ngana pesa kianga motema Manuel Pereira lelo ezofutanga semi lelo tetenda. Vous comprenez? Donc, Pine, Chancel, Memano, Kite, Eli Bambusate, Zoka Boliro faire souffrir Kamoé, François Babadi. Vous comprenez? Emmanuel Macron. Un artiste, il y a qu'à défendre Makambo Yoyebi. Est vrai. Est vrai, né. Koya Gateo, Yobo Komi, Ozo boycotté artiste, Ozo Sa Makambo, mieux que Obino Bosala. Pour jusqu'à là, non, on va saluer Makambo les Rabiso. Na Congo?
Non, le bâti lelo. 5 ans passé, 10 ans passé, plus que 20 ans passé. Na lobby di lelo. Nanu asali makambu oyo biso to sala ki baleki. Toi tu penses qu'Azate oh bino bato botala biso émission ba commentaire beaucoup. Muto Azate non pas botamité. Biso de petit 40 000 places. Ça les a 40 000 places. Mais Batoubaye, plus de 40 000 places. Et puis tout le monde après concert va remettre Fally Ipupa plaque il y a mérite. Soit disant que bateau peut beti na ba poto. Ba leader ba beti na ba mission na bango o ba mbanga trop bana ngo ba ma makele bele ba jena ngo. Ba lo ba fort. C'est là o malembe. Keri tout le monde ngane na bo. Na nduli se wa lelo ti. OK. Et bele pende baza na lelo ba sai pe ba entreprise na bango ba tala ba biso ba imani. Donc au beta pe na ba orchestre ba yebi. Na mono maga ve on a les fort dans les caca veut bien veut ça aller comme tout le temps TV. Oh les autres robots ya pété et ça chance na bango moment na mutu ezalaka net nga pe na tananga na kolinga tena sous-estimer bango bani mais le problème ça il faut ba recadrer ba changer na conduite na bango li na conduite au moins jeune soit na talent mais ba même une erreur ya polémique et bomien ba mo carrière au lieu après ça de meilleur bando pesa et comme soit pesa ti pona nini ba même na terrain oyo o ba vienne e wana ba côté yango bango ba rater na bango penalty ba rata décollage ba erreur mais le king y a pas utera na groupe mututi lelo y a ça sur na groupe mututi yo mona beta banzembo ya place à uta ah beta ka banzembo na ite donc ça interdit na concert na yo ko bando zonga na archive ko zonga na archive un problème té mais bato ba tcha no makeleli wana o biso yete nini ba utaki pe na ba orchestre ndenge le king pa utaki siko chose grave ba koma obeta banzembo ya place ba uta banzembo na bango ba album ezobima banzembo ba fanatique bazana problème au kanga banzembo musika lisusu ma porte parole tona bantivaler batuni nzembo ya album na bino bimi ayebité mais ya kaka comme un donneur de leçons o ayebelo ta maîtriser l'ordre ya on là dans tout ça pour nous clôturer et belé baza ba parvenir ce sont des parvenus ba yeka na mondi o ya média azor lobaneka po lobaka balinga amisala star na simana biso ba artiste. Il y a un lobby qui yo muto yé ko loba biloba loba oyaki na porno ni oyo ko lukani pa na biso a porno za nini oyaki mafinga te biso ya mafinga te biso za yemba betande batu bayoka badati pe ya et puis bo beta pe ba salo yo fali a beti boleka fali mettons boleki no fali te mais bozo boycotter pour nani en quelque sorte fali asa grand. Mais fallait pas au commissaire musique qui passe. Il m'a fait comme à passer parce que date. Papa n'a n'est-ce pas ça 2 mois. Mérite. Au moins il y a réponse la biso sur deux c'est là-bas. Il y a on déplace le là bas que la comparaison n'est pas raison. Très bien. Moutana niveau naïe. Les lots baron mo pe ba comprendre que biso niveau na biso fallite. Tous ces gars là na ba momio ba le ka ba lo ba n'importe quoi si fali pour pas. Ba déconnement na ba ba yo sala wana. Fanda tala bango to ba si sa ba mission. Au moins to ba ke ba fandi na ba coin na bango na ba nganda. Fali pardon tika. To défendre ga mutu na biso ka pamba mais fali l'équipe biso musika mais tant ba roya na caméra. Fali ya on a lo ba ke ba lo ba en vain. Linga te artiste na yo ko yana na mafinga te bosali album on est bima et betate et ça peut non bosolo bima et zo betate et c'est belé oh ah oui à part formule 7 formule avant vous 207 ya formule 7 DP Fanda yebisa album nino ye longola formule 7 non mais kolongola te mais ko beta quand même ata kolongola te mais ko beta na terrain tata ngotambolara na ba quartier par-ci par-là o yora pe bande romusute qui formule 7 kerit et belé ba ochama kelele ba yebi réponse na bango poni artiste on ba lingaka ke tunanga fali na kati ya émission tunanga komba fali na émission artiste mo zo senga ben oui o senga na ba musicien na bango tunanga pe fali quasi pourtant au sanet a boudé bâti PK. Or est-ce que biso c'est le contraire
Moi retourne en combat patron na bango na rotika la jamais rebete na c'était pour na dana fali. OK. Fali en mieux que maramutu ezo sala malelo a. Donc aujourd'hui fali pour pas Papa Wemba andima veke sandima Papa Taboulé a Simba le King boy. Vous relève Yakopo. La musique. Donc, à bénédiction. Oh, fallait pour pas na ba bénédiction, ma belé, ya ba te belé, ya ba grain belé. Ezate ba makele lo mike ya ba tu ba tcha ba blabla na ba lo ba pam bana. Yo si ba bank sa bana. Ah, ba bank sa te. Izo bank sa binote. Bangonde ba banga biso. OK. Oui, pour biso to na tante. Ngo autant à tous les artistes awa. Na odlinga tena telema na bakombo na bango pona diembela na diembela nani. Ah bon. Na dana fali to beta ba date na biso to na système cha date. Ba tout bazuki peleke c'est bango na ba date. Mais ce que vous beta na ba configuration ndenge nini. Na ba salle nini. C'est ça. Ah bon. Pour ebele ba cha ba date wana ba beta pour France. Mais ce que bima li banda France na ba province. Betet. Opération beta pe ba province. Opération siko to komi beta ba province. Landis ande biso to landis. Total à Siko. Et puis, il y a une salle multique. Ah! Bah, on va nier ma casse, bah, on va shooter. Bah, festival au biso to beta. Et bah, niveau té à bateau, bah, on a polémique. Bah, festival au biso to beta, on va solliciter, bah, bengi les king. Et bah, niveau té à bateau, bah, tchara polémique. Dans ces cas, ils ont de comprendre. Ça, à quoi sert bon? Bah, tout le monde va y aller, lobby, ma ramena bango, bah, sali, bah, galerie, na bango, bah, misère, galerie, pour bah, tcheka. Na vous répondre, d'ailleurs, si quelqu'un va na bongo. Et surtout quand Kipa kan kokole komi à rouge. Rouge activé. Toyebi sa bango na ba journaliste ba yambara bango. Yamba artiste, yamba misa beta pa artiste songolo pakala. Kocha komba falite balinga kaka komba fali. Na wana. Suelo oni baluka. Papa ba tchaka comparaison na muto yo moyebi mage non. Oh ada misiki. Tout le monde a un peu d'époque que non, bâti mutu qui ngandi na ngandi artiste sont le bolo otama et qu'il y a des pères quoi. Maintenant il y a des kings how beta plafond bino bozabu. Parce que comparaison est comme mal placé. Donc les lots n'enga écart place fallait azali mutu azana simana. Te azati. Eh azati na botamité. Na botamité. On est à niveau par niveau ba beta basa na bango ba niveau na bango. Biso to na niveau anati. Niveau biso to na bara likolo. Ton niveau baba wanati. Eh, yo moi le king pète. Mutu ba respecter na ba France. Na ba États-Unis ba respecter. Allez comme ba tout moi mike ba ina ba ka boy. Eh fallait. Ba mo na kati na bango so tale warrior. Oh, eh, pourquoi ba pimer la photo asiliki. Oh, yo musique pa lipa na kuanga. Eh no so ye, ta photo na ndeni. Boke no zo ba côté boke no zo kuna lipa na mateka. Ah bon. Voilà. Stade de France 2025 c'est toujours maintenir. Toujours biso échange raté. Wandesco plafond mabé. Mais jusqu'à présent plafond mabé. Date ndé ba borozel. Plafond ya mabé. Bazela raté ba duta pona bisoté. Balela pona bisoté, balela pona masumu na bango. Oh. Mutuna muta kokota na lilita na yi. Balela pona biso pona ni. Oh. Ah biso sko to croiser les bras. To fandi na lutte. Dose la petit mambo ba date na biso. Ozomuna ba bazo beta. Mais ceux qui ont biso tokei, en quelque sorte, ba diembela biso. Oh, ils ont l'artiste veut diembela fali. Makasi basé belé, batinda kutu ba antivalère na ba loba loba. Oh, ba diembela so biso to sale loroté, ba ngombe ba sale loroté. Ba okanga maboko. So ka biso ba okira date. Mais fali. Ba manga puto na chakaka. Donc so fali azur répond musique à Congo peut suppose. Oh, mais ça pose. Doche ba data wa. Tala ndenge ba to ba komo cha ba date. Mais bo cha pe ba data ngombo ko ki sa pe ba norme. Pour biso dasi to sali. Biso to soto leki to tourner page. Ah bon. Pour motala maramusus. Donc ba mboko ba to ba c'est biso passer à autre chose. To leki Atlanta et c'est la biso na États-Unis kuna ba date belé to kino beta na France wana to wana ba date belé na Canada to na ba date to beti to silisi et puis to croiser les bras té talasco bien na biso so to sisi ba sala wana nyonso ba graba sala mnene ba ndula danger to beta France Canada États-Unis allez to que chiter suko en Afrique.
potika boye entre temps bango bazolo non ba producteur ba mécène baza mingi te mais biso ndeni bazoya soi-disant ndenge balobaka oh il est faux chanteur soi-disant j'espère que tu vas comprendre les nuances soi-disant bato wana bayaka oloba ba connerie na bango bayaka oloba wana to soi-disant asa faux chanteur solo papa faux chanteur mais il est consommé mieux que bino a ba réalisation koleka bino bino tisi kono bola la pongite so boga fallait que d'être côté nino abeta na salle ni bino biso peto chaka mutu kaka to ke kaka mais c'est que tout le bande comme sous baza ko improviser mais fallait donc azana ba projet tout le ba et belé bazo sala makambu selon volonté na bangote ba otindaka bango na loyenge yango zo mo bazo betana ka mitu pa a comme au main noir main noire comment on a fait main noire isa to solango voilà le but un bon loba main noire on a bien je pense et comme main kaki main kaki affaire ba voice affaire ba voice après ba voice ya Koffi Olomide je pense que tout le monde voice mais autant na réseau na mongo ya fallait pour pas aujourd'hui attends ya royo kango OK monter ah bon oui fallait pour pas repasser Koffi Olomide ba conseil pour l'entourage nae t'es là OK monter OK monter autour na ba réseau les a fallait autour ngati na bina OK monter OK monter oui ben dans ba voice musupe go za no ya kala na solo no na ba 2008 7 et 8 7 ouais mais lelo ba tu ba bimiso ba commission d'études nouveau oui bit réseaux sociaux dans le monde belé yana mambo belé ba tu ba ngosa ba mamuna bangwana bata ba page ou ba polémique to yebi bango makambo yo lo bakite bango ba juwa katita ba chango bango tuti yango boy yi to boy na biso ah bon botika biso to sa musana biso nde to sala bino bo ba prêtre bo ba danger bo ba grand chanteur mais fali pour pas kaka nenzamba zo salele makambo na ye tozo kende kaka suka ngonda to yeba nande nani asalaki musala bien nani asalaki musala bien te rande kita na ki botata mais lelo relation ni fali pour pas bazala ngona Koffi Olomide na ebita voilà tous les cannabiso ma boss les a tellement belé je pense que Gaz Mawete l'artiste va rebeta bientôt là Nasigal oyo a joué plus de 25 visas d'artistes et musiciens tuna muto sa makamuna kwena tuna muto pa sa makamuna kwena parce que ba visa et Gaz Mawete je pense que tu vas dans mon équation ba doit mettre ba question comment ba tu me sou bazozwa te Gaz Mawete tu es big aza petit frère il a fallu pour pas au ba ben en bon terme tu peux les barons ça net va confirmer mais noir on dirait Zaria solo pourquoi les autres bazozwa te ba misi suba rozwa comment ba tu ba obima ba yuma boy ti boko malisi na ba niveau bon mema ba congolais nyonso communauté na biso nyonso na kati ya réflexion ya bato baza ba réveil non papa mutu nyonso azara so azo sala ba démarche na ya kota na ambassade na Schengen wana nito yebeli mutu nyonso alandela ngo banda ngo avant so landeli ba dossier na bien ba répondre peu avant ba répondre peu bien mais non rango ya nini Gaz Mawete a yazu so ba tumusu ba zuite Gaz Mawete a zui mais fabriquer ça zo quitter faire rigoler pesa qui moins compliqué et talingata mutu na muta sala makamuna ndenge na ye Majara ba makambo ya onde zo botsaka bato mona mutu mo ala mukina tongo Gerrit na ya émission na monake mania lobaki bote to pesa bino pifote na mu pepa ne za souté nga lobela ka fali no wifi nga fali kaka Gaz Mawete félicitations yala ah et le bébé là yala bye et le bébé là Gaz Mawete ça va yewana OK na ba mission na ye alandeli makambo na ye abonné du forme ba répondre siko yanga nini ba o ba pesa ki kuna e compliqué ça ni yanga nini na kati talinga te bazana ba mission na bango bana ba porter parole na bango ba yami lobela makambo na bango ngala lobela Gaz Mawete parce que ça bien na le king venaye OK o atenga magana zana ta ko fula mu pepete
bapine na bino bino mo mi bambela ngona batu na bino idéologie ka yango mikolo ba warrior balobi soko yembe mania tunareka makamu na biso oya batu mususu to boyi to lo ba biso te ba page botuli bokata ya polémique zéro polémique to boyi d'abord mutu na muta sala musala na ya servi ba fan na ye na ndenge na ye pesa de meilleur no le king a pesa au satisfaire ba warrior na it na ba melomano ba linga la bonne musique mais ndeni bino bo traîner na polémique parce que bo traîner na polémique ba fanatique no ba souffrir na rezo ba marambo fo se pesa bango ya omoni ba warrior bazara na ba rigma to bo sa débat na mutu mo so malembe papa monde des évoluer Google prévala tout anebo bo beta wa Ote tozala non orchestre et bon non il a fanda de Bessili. Ah bon. Merci beaucoup. Mais ça va warrior matière. OK ba kozala devant ba faire bo ba bendeni ya ko se défendre. Mais si ko lelo ba fanatique belé bazo kumisa ba artiste na bango bazo zanga ba rigima ya ba komi ba aigri ba komi ko silika ko finga obike ma finga komi le rôle neto ndike ya ngonde musique non. Mais biso lokola biso moto na katia kopa ndule to laksa bango tisuka ke ndule za biso bino bato boyo se filtrer na katia maram na biso po boyo sa net botenga miso bino boko ba célèbre biso ba artiste to ko maneti to kita to telemela bino bozongela kopa na bino. OK musique etika na place nango moto yambi alinga banda ko finga se papa malembe bo beta yi wapi te bo beta ki wapi o mona osanga rigma bo yokumisa patron na bino nzembo album a patron na bino sa nzemboni nzembo bo ezanga na tangelo komanzo yembela ngana nzembo te nazo zela nana bozo okumisa ba artiste bozo aider bango te il faut ko aider artiste teka artiste produit na yo teka ina nenge o esengeli biso siko ba warrior ba teka biso ki toko mo rondi mate so le king alobiga no wifi batu bakomika désabonné c'est désabonné papa lobby to longwa te longwa na ba page artiste musu donc ba abonné ba utso longwa na ba page artiste musu c'est pour fallait loba na lobika modo de les king ça lobaki non wifi ba warrior ba motel papa lobby non wifi o kabase le kwa na mai zina nene bale bilima ba mela yo otika mutu makasi kabasele kwa na mai merci beaucoup à Drey Mabaya na Belgique Roma Belgique les sous yo kinda déjà Drey Mabaya on voyait toi Drey Mabaya tu sola bien yé merando lobi boy t'appelles les arrêtés tu as mis monisa ngama otinda numéro Emmanuel Macron Drey Mabaya tozo kutano na Bruxelles donc Kérit soit lobi boy donc il est beau il est warrior ah bon OK t'es soit ça warrior déjà Naomi derrière na tombé ah bon pour ba warrior ba respectara oui ba respectara et soit lobby salaka Drey Mabaya OK Drey Mabaya on est ensemble à cela rappelle très bien voilà Emmanuel Macron mot de la fin et puis quelques salutations mot de la fin zaka que calendrier na biso c'est bimaki tozozonga souffrance pour occuper ta suna bamboka ba province wana beta ba concert et puis surtout longwe na France toke Canada to beti sumo ba quelques concerts et puis wana to kangi sou bagage toke États-Unis to beti ba concert on so ba date na biso tozana wana tant to silisa to kiti France alimde to kangi sou ba bagage to kiti sou na Afrique to banda bon na Abidjan et ba Cameroun ba Gabon non so mboka na ba pembe na ba Afrique to beti après to zongi chassa ce que to mutala ce comme en 2025 ndenge ke na biso to banda siko programme sika tableau sika ah bon to mutas comme ambassade de France non mais tenga linga ki avant to comme na opé sa message ma clé na bateau peut-être non ba sombi ba billet na bango ba warrior tous les warriors na ebi ke bino boza na détermination opération c'est belle ça papou opération c'est belle ça papou c'est belle ça peut partir sur bazara naye net Emmanuel Macron o abunda rapé bien solo la bien azara sans polémique aloba makamo ndenge zaleli donc tous les warriors billetterie a déjà ouvert bokende bosomba ba billet na bino au France bokende pe bosomba ba billet na bino aux États-Unis bosomba somo bolaksa ke biso tozara partout
biso toi partout na ba palais nyonso tous les artistes congolais nyonso ba viva a ba warrior bana banda kuna bango ba warrior bana banda kuna bango mais côté na biso ndé Bazate. Té bazate. Voilà, quelques personnes Emmanuel Macron Mbo théâtre na Chris Brozer, la flamme olympique, place aux arts, Bambote, Maître Moïse Moupata, l'humanitaire, Rouge Kalumbaniko, Venanga Dekos Moukoko, Ya Roland Gazoul Zulman, TBC Nyokankao, Ya Willy Moucheni, honorable bienvenue Zaloka, et sans oublier Liseke Kwatamaja, maman responsable, maman Nicole, Nakate, Ya Londres, Napeso Bambote Belé, maman Jeannette, Pongo, Nakate à États-Unis, Nakate à Atlanta, donc salut à toi, na Mabélé, na États-Unis, Beta et na moni les États-Unis, na pesi mbo théâtre, na Lineker Mbonda, na pesi mbote na Venanga Kade Soukidi, Malou Soukidi, honorable Bibiane Soukidi, Sœur Mami Soukidi, Sœur Zizi Soukidi, donc bino nyoso na pesi mbo théâtre et pourquoi pas na Chibos Delary, en tout cas Bambote bien na kati États-Unis et na kati France na moni Kadi Viminde, Bijouka Bamba, Bwenza sans défaite, faire gagner la merveille, Fego. Et Cyprien Anzolo, Gagner Bango, Ziki Tenge, Mano Lubaki, notre manager Monsieur Madina, Choboke, et puis Soule Kaouka, Maître B50 Motema Malor, mon directeur Edi Badiata, directeur en marketing, et Motema Mère Nabiso Nana Boudouga, la surnaturelle. Bato Tubolinga Mani, Venangaya Pichu Bochouale, on est ensemble avec toi. Donc, Oyo. Baza na posa ya robima na nzembo yangana natamu kala de longues jambes featuring Bissombale na le king na katikati. Donc plus 243 ya Willy Mouchen 83 64 150 76 plus 243 83 64 150 76 Josiane Timiti place aux Abambote Belé Chirine Manouana Rosie Dianongi et pourquoi pas na Diezola London, donc place aux amis Bambote Belé o Azumbo Tete Kosilikate José Nondo, place aux a mille esprits Bambote Belé, Toshiro Petit, Guilain Kabambi, Guillaume Okito, donc Bino Nyonso Bambote Belé, place aux amis, on est ensemble, Benid Kusukika, le président Papi Yenga, donc Bomoko pour Emani, Nalinga Bino Ato, Jimmy Bambongo, Junior Yondo, BBC Lomami, Chati Koyo, Bino tous on a Bina Bandati Lelo, et ici la té, Coco Dilasso opérationnel, Maître Chubou, Kofi toujours Martin Bakoli en tout cas champion Abisso au mec aux le Kofi au daé Kabase le na mai voilà mais Zaina envoie ma passe pour la Msalo Salaka en tout cas Zaina mon envoie triple option Zaina envoie en tout cas Asola très bien. Puis Kalo boutique Pomba ya swag. Je suis là non Kalo boutique Pomba ya swag charge ya monde. Non to kutana te. Pomba ya swag. Emmanuel Macron et ça là vraiment bien. Ah ouais. Ils sont dans le lobby boyo kaka. Nazara na ondima non. Kalo boutique Pomba ya swag, merci aussi. Obi comment Kalo boutique hein? Pomba ya swag charge ya monde. Oui, na woloba. Charge à monde. Kalo boutique, Pomba swag, charge à monde. Tout le monde en est ça. Voilà, et on ça vraiment bien. Merci aussi à Maître Lourdems de Parigo. Un grand merci à Dada Ulungu, na Suisse, pour la bengaray maman sociale. Merci à Lionel Ditamba, la ponctualité dans le son. Merci aussi à Obed Mbemba, sans oublier à mon vieux corps coordinateur, considération les guignons, mon vieux corps coordinateur, Yazara Ming Naba vieux Bruno Matadi. Merci aussi à Théo Zambrota, alias Jamais Dollar et Lala. Et puis aussi, dans les nickel et sel, les véritables codes. Yawili Moucheni. Yawili, merci pour tout. Yawili, merci aussi à Junior Makanga de Banda, là. Junior Makanga de Bandalung, on a PC Bambote. Merci à Papi Placide. Et puis aussi à mon ami Jojo Ngunda, la bossani Jojo Mwaku Hotel Emmanuel Macron,
chanter ça. Emmanuel Macron. Venanga Jojo Ngonda email place à Zara PCP Bambote. Mais Jojo Mwaku pas au Tala, il y a au Canada. Jojo Mwaku. Jojo Mwaku. Il est puissant et puis il a l'argent. Ah bon? Asolara très bien. Jojo Mwaku. Jojo Mwaku na Canada. Nebiki Emmanuel Macron pas na Canada. Tozela Racine. Bakoya na Canada. Jojo Mwaku. Merci pour tout. Merci aussi à Golden Boy Service lavage auto na Veni Sayo ana commune à Kasavubu. Tout ça la vraiment bien chanter ça derrière la caméra. Merci aussi à notre génie fils Njouzi na Afrique Elengi Télévision. Merci l'équipe Mobimba. Je pense que tout le monde a ni bongo. Au prochain. Mais toi t'as tout gâché. Je te donnerai ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Reviens. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie moins dure et reviens mon bébé. Il peut pas, reviens. Dagos. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.